Del Sol. Pona nini kokanyisela moninga no mabe. Pona nini konyokola motema motolingaka ye. Bebe nanga ya motema ye. Moninga nanga na bampiaka ye. Lipasa papa nangai. Kumanyo soyanga. T'as bien maquillé. Emmanuel, non. Ah, c'est joli, hein. Merci beaucoup. Tu sais, je te vois trop loin de moi. Non. Ton comportement ne me plaît pas ces dernières. Yeah. Non, yo université, on comme ça mabé. Avant, tu n'étais pas comme ça. Oh. Oui. Mais na combien de... Mais je suis toujours là. Comment ok pour baneton ozon à Boutou. Non, c'est pas. Attends, moi je t'ai toujours expliqué, il y a des réalités qui se passent dans l'université là que tu dois comprendre aussi. Quelle réalité? Des fois par mois, on doit attendre, bon ça va TP d'ensemble, voilà tout ça. TP d'ensemble H24, Bando Kendaki. Et puis tu ignores mes appels. Et ignorer tes appels? Oui. T'es sûr? L'autre fois, qui a papa il singa que yo. J'ai raté tes appels et non ignoré. Non, tu ignores parce qu'une fois on a bien rejeté, une fois au Tinenga que je te relance tout de suite. Tu rappelé directement. Na linga ba jeune yo, tu n'as pas partager on a linga nanga bon. Tu deviens de plus en plus jalouse. Jalouse. Et puis papa il singa que ba basi mo ba comme on a bon nanga ina. Jaloux. Donc, tu commences à caballer avec mon père. Ben oui, c'est ton père. C'est mon père aussi. Donc, comment ils sont Bassi Bolgon? Bassi Bakom, papa, pour ça. Tu sois le bibon, c'est qu'à le je t'avais laissé l'argent pour les. Peut-être que tu taquiné. Non, même pas, je pense pas. Ça va? Oui, ça va. Papa est là. C'est papa Zaki. Qui va dépôt, tu sais, au départ, tu dis, amoni makambo tata azosala eza bien te pour eza ya leta eza ya ngai te mama bonga mako papa zo na so ayo yipsa mama merci kasi boyeba te ngai naza leta te olana leta ezaka ya mai mama bonga mama ezala ndi ya leta obi fiancé na oui ngai nakanisaki petite sere oza mwana moke mingi te eza to mwana moke fiancé na ngai boye bakokanga ya yoyebisa okeba na ngai mpo boye esai lokola asili koti mwana eza mwana likambo te ngai nayebabe mpona oyebisa tata te asala na mpo afutaka omoni boye esaka bien te le talatere toujours ito kofuta mai na courant eza droit mpona leta kasi soki ezoumela tivoi oyaka na bapaya boye te bana mike baza kokota mingi na lopango likolo na bino omoni eza bien te ngai boye nakokoka te ndako oyo natongaka mpona mesure de grâce ezalaki ndako moko mpona natiaka babiloko na ngai nabombaka awa kasi bosenga ngai na mawa napesa bino moni boye tosa bien te afutaka nkoka ndenge esengeli afuti na yo bayebi ye
papa na yo bayebi babota ki sasa mawa o permettre mona mama yeke bon papa yeye ko kwa ma tie naza responsable tango na moni mona moke boye je mo mpe bien amesu tambota mo ngalo ya makambo mo nisi na ngalo ko pona ko tena to asili usoni papa mo ngalo azana pesa papa linga labda kila papa misi yimo kuna yimba na yao yandije asipili sangati ali asa so muninga na yako mana bagitation mo bole abunga abangiri mo mutu Upo za mwanga yupo ya mkono. Mbona leo mkono? Na kuna na depo na zati. Kwa bongo ngapo ni kanisa naona udepasi kile depo ni. Nataka na depo na tali tina dish na tali wapi. Polisi sasa. Kama ndio mfanye. Muibi akocha ndio hivi kabisa na bibi. Waba génie. Yaba génie. Muibi akocha ndio atiki dogo tu yanda kwa zuka valise na ba basket na bilamba na ndoso apa basaki. Mais siko nina okupande bon siko ba robe nona milai ezala ndeni. Kama bablo bite na ola tande ezate. Na bwana wangu bibele. Yo mo lukila ngati solution valise wana. Na ibitena na loba nani so yo so nani bo lukila ngati solution valise. Bonga na kota ina chambre na. Shamba na pela kota su camarade tebo boy jamba camarade baya wa do ko pesa na bilamba. Ko lukila bilamba. Natali kota na nyoso na ba na magasin kuna na ba shamba na kuna valise na ngezati. Valise zati. Ko ngaza posa na bima siko na olata ni. Comment on l'a tenu? Bon, bon, il est là. Nada tanga no kina ote. O deja na nateke ona kake na go. Da zo ya funa changer la menu ngana no na ngweza. Ko funa se mtu. Anje so to valise zete valise ko ba jeni nya. Yeso. Na ngaki tofanda mwa mopanzi mpo omoni na mokio ya bongi moto aza na komi bomba oyo babengaka distorsion. Namona kayo ndengo bande pai na bino ojo sa te nzoka mwana mobali ya bongi na musala. Sika ngaki na ye bandengo za wana. Soko za te kopa maoke mona ni ya musala okosa. Papa, Ojo luka musala bongi osala moni ngai na yebani na bato ebele ba maître kasi na yebani na bango ba son excellence edi yeli molangi wana penza bagra na ngai bato na ngai pili ngai biscuit venait de la vie sala l'excellence Daniel Bumba wana bato na ngai na liaka na bango esika moko tojosola boye sa kote yango omoni na lingaki na pistone yo kovanda boye na kisasa za malamu te okozala lidikilize mpo na eloko moko boye ezanga ntina omoni ozala mpe na mwa moto na yo ozala na pauvre tata na yo na leki na yo ebongi mwa evolution. Merci nous kanisi na bongo. Dans un automatique pas la question là. Avec en tout cas na yo. Tango proposer le babu en tout cas c'est bon chose pour moi. Bon moni bato mingi baboya ka rendez-vous eza kobe rendez-vous a mabete. Kaina ko komona yo na passe na kukipe ko sunga yo. Kasi komona moto mosusu amoni bojo so la vie yango mabe. Tu vois? Et dans ce sens-là, de yango moni na lingaki na sora na yo. On a mobile ya bongi, te ba moni yo banda tongo tempo ko za be na ndafu. Tanga moni na yebisaka bato za kamba pisa ba rojo abo. Ko yango zani. Obimi ojongi. Oyina bora. Lokola mambanga lokola eloko nyonso za bora. Otamona kasi ko banda boye za mobile kitoko pesa.
ndenge basi balingelaka oza mpenza mobali deta soki mpe osangisi na mosala ekosala yo bien okomona makambo nyonso normal mosala episaka moto valeur za na yo kalme ngai nazalaka na ngai de nakosunga yo oza ndeko ozaleki nakosunga yo mingi tata wana apisaka ngai mawana leki na yo mebei namonaka bango be boye soki yo osala ekosala bango bien mais aussi na fiancé na ni copine na na bébé ye moto asungaka yo asalaka non asalaka na ye te mais moke azwaka mpa na bango mpe akanisana nasi mwasi la bus na mpe bafai académique voilà ngai mpe nazwi mosala ekopermettre nga mpena mpona koyede merci nasepeli kasi eza be bongo asalaka mpe mosi ntango adosunga yo asalaka oyebi te asalaka te oyebi te kasi soki mosi adosunga yo oyeba te mbongo wana ewutaka wapi mbongo wana ewutaka na mosala mbongo wana ewutaka na mpo balobaka mosala nde mere mosala nde mere soka moto adozwa mbongo na mosala ta kozwa wapi wana totimwa bafoye de dénonciation to nzambe moto ayebi kasi okozwa mosala Tena tumeza siku ndio sasa eh yoye msaka ile tena sio ndio papa naomba non idée les acquis mais pèse tonton idée les acquis idée les acquis on sabila et puis la moi nani pas ça obligé de tu sais que nous c'est pas sous les acquis na kati na simbi ba sio famille na zazo ba c'est na raison mon c'est parce que elle est qui je ne peux pas supporter sur mon toit une fille qui se comporte le voit moi dans na balabala Soko za ilo recherche loba ngana vanda kanye na bomba kayo osomba ngande tina na bomba Serge nazo okalista lobere pa Patrick Bola mobala Silvia Pangama na Angola bango na Angola ko musika biso a oke biso na da kwa permis na pesa pour la nini Silvia ebisa ki na Patrick aza mo pa ya pa na biso pour makamanda so ko pas mais non parce que na moninga na yo tozo solo la iso simbate termina kotisa batu mususu peut-être ba ko zongisa yo na poso service Mobala za kandenge ni. Bon yepe Patrick bo ande faja na sila pangama couple la pompe au moins eloko mo pe ezalaka po ba parfait. Soki ya lo bakana nga makambo. O ngape na tali papa Patrick o tangu sango ko. Pourquoi nga na zo wanda kuna ngate na yebisa ye. Pasuna na yo. Mabeni na lobi. Mabeni na sali. Na kanga na imo ko na mie pa so ko isa na kanga ki valise ya mo. Na mema ki sango po basunda yo. Eh o sa mobali ma dessert. Na sa mobali ma. O lingi mwana ngai te.
au moins la ndenge ko ça il a té ndé au kokota te na ozokosa serve là je suis ton bon quantité tout ce que moi je fais c'est pour le bien de notre fille là na mbioté quelle manière ndé sopler ngai sili kasa soke na ekasi alo na ndako na yo makambo sili voilà moi on dirait ndenge avandi a tchako na l'aise comme ça que na ye mwana oyo nazwi na âge à 11 ans 12 ans si a commis na âge oyo akochanga inde babelelo hein mais je parle des choses oyo bato bazomona bamisha zolata mabe bamisha zosala makambo oyo ya kindumba te mais ces manières ça séduit les gens na balabala chaque fois bazongisela nga rapport na koloba yo zaka avocat olobi ozaka avocat faut sambela balabala je suis son papa et tant que on a reflet à Pamiche, parce que tu as na quartier. Mais oui, yo même comment on a ça tu as na bota Pamiche. Mais oui, par rapport à ces manières, mais par rapport à tes manières, c'est ce que je dis. Et si on a zoloba, di kamuna kani valise à mona, yo lobi na ngai akende na ye. Pas autre chose mal à l'aise nanda. Mais si on yo comme espèce de à ça comme garantie. Bon, c'est quoi ba si pour les ça. Aussi ba dia Pamiche. Ba soutien les ça la carte. Yo ko salima. Yo kota samba mwana sa ko mko okota nenge Pamiche zawana ngai na ko pesa Pamiche éducation à la fille parce que je suis son papa. Oui, je le suis. So il a coutu mwana na mabe na loba nete na tika ina na ko kota samba to yebite si to vanda banda valise buki samba ngozolo eza wapi hein na Washington chambre yozolo ba eza wapi na parler de la nation, na parler de ma. Na kokota parce que je suis son titulaire. Je suis son titulaire. Son papa. Répète, tu as dit. Tu as dit. Ok. Donc tout ce que tu as fait comme manigance, tu allais chiter là. Alors le roi n'a pas été. Ah, ce n'est pas un moutabotaye. Ah, qui n'est pas responsable de botaye. Allez bien avant pourquoi? Hein? Pourquoi il peut y aller là-bas? Au tiki Pamiche et pas responsable de botaye. Parce que moi je ne le suis pas moi. Papa Micha coach ayo saninya. Et bon je suis comme Misi pour niquer yo putain moutabotaye. Au bimse moi pourquoi? Papa n'est saninya. Aïe ko ça là parce que c'est une irresponsable. Mais oui. Voilà son. Na kene wapi? Voilà son na. Et toi le webine na zoyo hein? Na kene wapi? Voilà son papa Pamiche. Na son mon été. Mais so mon na ye comme ça là tu vas mini pas na ye. Ala tu vas peine et pas na ye. Michel osaninya wa. Na tia yango parce que moi nazo refléter éducation te pour yo bimisi yango ke na kota Pamiche. A kene pas mutabotaye. Na mon ne suis pas la raté. Oh là le bien voir. Ça je le dis et je reste na maloba oyo bimisi ouais choqué mutema na ngai. Donc on a botaité à Kamabilo qu'on a eu, à son pas tata naï, à Kendekuna, à continuer final. Et ce qui est pas au monde à Kebo, le coup de Bengani à Ramona, Olingo pour na entre dans Mona, ça toi laisse n'importe quoi. Ça c'est blagué avec moi. La botaité, avec ça qu'on a dit na sangi mabota na sangi sita, ngayo na sangi sita, mukomwe koko memabana te, hein? Yo so pesi na mona na katanda ko. Ko bimsenga na ngajwana. Fifi bolili na lobi boye madame. Te na bengi yo madame pe na ponte no te. Tango zaki na poto na zaki ko benga ka yo mpe madame. Poza mo sa moto. Ngai na sepeli yo moni njamba saka makambo na ye. Oji mokanda na yo. Ojongi oye kovanda na libaa na yo esengo. Mama na ngai amoni tango obali oboti bana na yo bana bakoli obali simpe bana baboti bankoko esengo yango wana esengo yango wana sika ojongi na libala na yo mpo na minute oyo ngai na jo benga yo misel ya kambanga na ndengo lingio Fifi bolili ya kambanga na yejenga lingio Fifi bolili pante noire face yango yo kase kate na do dira yo na kisasa oye kisasa ojongi mpoto kasi résidence na yo ekomande na pante noire esika tata bana zali bo tala ndenge mukili yango ejo tambola ndenge odi tata na ngai kota na yo na kota kota na yo tata na ngai te lokate na ngai na zakabela lokate no banda wana
Minus. Madame Minus. Nabenga yansima. Ah, merci. À tout à l'heure. À tato. Mais bota tata nangai. Ngai na vandi kona balobi. Payera subenga yo. Ah. Nzambe. Mama subenga ngai penza mukolo ngai na komi na suka. Tata nanga. Mama subenga ngai eskaza tana iloko Nzambe vraiment. Yo jo banga na koma na yo kaka meme maloba oyo. Ina wuya. Bango na jo mwana ngote bati yango wapi Nzambe. Tata ngai mboko yo mpe moto. Biso na kolwezi tozaka na malili kuna malili zaka. Soko kuleza te. Kuna malili na kula peza ka bien. Parce que biso nyoso tozo ben na Congo. Kishasa biso wa. Kambote wa nezalo na tiratir. Le de nature. Le de nature. Tata na benga ki na benga ki mingi mingi mpona ko everti yote. Komitungisa te mpona mbonga ndako ndenge na yaki wana. Oleli tozana bongo te bana bona bana pasi ndiko kulia malunga kutuzudia te bongo ndako bato ko ibutu kufuta ndenge nini tata tika na yo ibutu ko kulunga yo na lupanga bato te poso futa mbongo ndako te tata tika na yo komila moni moto oyo aboti bana na ye aboka kelika te Ozana bana na yo ya kitoko ya basi. Mwachana mobali mama. Ozana bazaka bemi bali. Ni bali kaka mama Nzambe pisanga. Bana mosi ya kitoko mwana mobali ya kitoko ukomitumisa manani Nzambe ye moko ayebi. Yango na robaki tata oza tata na biso nyoso. Tika na yo sanjo yo kolela te kufuta te. Yasoro mama. Kufuta ndako te. Nzambe zwa. Sanjo Nzambe pambula yo. Tata. Ngai sanja mitena zangu ta mokili ofuka me ngai mpona mama tosungana kana mokili oyo on donne toujours la passe, il faut pas être égoïste. Oui, madame. Oh, non. Mais la map, moi, je suis allé me mon bali na esi kwa zoro balaye. Olobi nini? Si ça pour ça ngo. Madame, vous êtes une mademoiselle. Vous soyez une maman, non? Ce n'est pas la vous soyez je comprends bien. Alors, qui na maman na yo et ngai papa na oyo yebi na ko respecter oyo yebi na ko honorer oyo yebi na ko pesa kinyate et yo na oyo akangaki bilamba na yo tu as dit ce que tu pouvais dire tu as beau parler na yo kamo par-ci par-là ok. Pourquoi yo manière wana au bâché na quartier bazo kumisaka yo zo sala yo bien la fille au accoutrement aux habillements sexy la fille aux beaux yeux la fille qui parle avec sa taille la fille qui marche pour que les autres personnes pas remarquer pour yo soko zo kende le pelete o tiki le pelé mbisi mami wata il faut tika cicatrice na mai tu vois ces manières là cette réalité. Et nous salam pas tatawa parce que ngai oyo nayebite na via on a bomo ya moto azana sagesse alobaka mama wa boti mwana to tato aboti mwana yeka atende responsable na ye yango na lobaka pisa bolo jabo exemple na tusaka na mokilo mama nanya kundima na kisasa oyo nanya kundima zo futa na lupango na ye moi ikoki balo aluba papa kufuta mbongo te tika na yo nanya kosala kona kichacho yo fuza na motema bo moto tata biso tosungaka na biso bato
Surtout zawa na ngai na zawa na ngai na mobile na ngai omonaki. To sunga kana biso bato sako kenya Kolwezi ndaka tata Kadiambuzi na mama Maiza Nebolo bakoloba na yote libanda ya Kadiambuzi motasunga ka bato kuna eza be mama Fifi Masuka. Yende mosungi kuna na Kolwezi. Na muna papa Natali mobali ingambia mobali Kadiambuzi pa atukapa mama nzamba papa na muna mobali na yo tanga lubina ngai azaka mobali kitoko mobali na moindo mobali ya ingambe mwana na yo geso pako za bebo gesho pako sala ingambe pourtant gesho buta mi mama utali gesho partout gesho sa munene ingambe partout gesho mwana mobali ya solo donc akusala penza ingambe azalo kwa zuwe mpona nini abeta kana yebali te aza kubeta bali me basi basa siku ya sakutia babi mingi sio tubeta na tere monani aza mutati akabi tia babi aye kutabi siko basi bakoma kuwele wana batia kabi mingi basi bakoma kulandania lobi papa ngai makama basi bwana kokalanga ngoti batu déranger nga mingi natika langa balango nga lobi ari oniati atika bale mpona basi akoma ku déranger lobi na ulingi makama wana nde mwana na lengi la kagesho makazi mwana ngali boso mobali na oya mwasi wana yala ndi mais veille pembe donc mwana kula ke pensa donc na makalisi na yemoko maman en tout cas merci beaucoup oyo sali soki na kubetela bana lisolo na mai pe kufuta tata na kula tambe zoroko tambe nanga merci beaucoup na fani sabana na yibisa bango loko sali pona ngai kabisa ikambo tata yibisa bana na yo moni nzamba yebide ngasaka makambo na ye atindaka mutu mususu mpo asunga mbato ezabungu na bomo ya bato ikambo tata na fani sabana comme ça na luba oyo yo sali pona ngai merci komitungisa na yo te merci maman merci beaucoup pauvre tata merci beaucoup maman La vie comme elle. Dans la vie, c'est comme ça. La vie c'est comme ça. La vie c'est bongo. La vie c'est comme ça. La vie c'est bongo. Dans la vie, des espérances là-bas. Mais mon Dieu, il est responsable à moi. Il s'agit d'inculquer ses valeurs. Pas souple, c'est une manière à kotambola. O alingi à chérir. Ngana lingi, olingi bisouffle, na chérir yo, olingi angote, na pèse éducation. Tu ne veux pas de cela. La fille aux beaux yeux, la fille à la taille. Oh, batonyo soit balabala, il faut pas yeba. Anche na ye, ils ont la limite nini, il pende na ye. Ça s'expose à tout moment. Qu'on les cacoute du ballon en football. Dis, prends tes clics éclatants, sors de chez moi. Na yo za accoutrement nous a lolenge na yo vas-y kaka biloko lokende on a lobaki déjà na maman na yo na yebisa ke na otaka suma kololo awa te pa na ngai ça c'est quoi ça comment ba tu ba ko vana lolenge wa osoluka nini na salon nini tu comprends na ko kino sana parce que tu savais que ta chambre c'est ici et là tu partais tu partais pour aller où? Moi maintenant wa biso o kangala biloko maman na yo nous sommes capables d'envoûter mutupe na sima na biloko zolata ata bakabo bakache bazaka ndengo ate chipi nini mwana chipi nini afiko lata na tayo yo ya boye chipi nini sapatato nani kabo kasi kende bina ngingo sapata. Ça. Oh, mais t'as la gantoto na yo, hein? Na solo bano talanga nano akoma tenga. Oh, mais t'as la gantoto na yo. Oh, mais mona gande mozali, hein? Oh, c'est une merveille, bah tu me souviens qu'on s'est perdu, on a libala. Atali pas comme ici nzambe. Mais toi tu.
Non, tu peux t'habiller bien. Parce que tu ne peux pas partir. Pour le voir dans le kendo, kokiko kenete, aujourd'hui tu peux partir. Non, habille-toi bien. Comme ça, tu vas rester ici. Sors de chez moi. Bonjour. Osani, Osi Mangaïs. Ah, mon non? Hein? Oh, yo. Un imbécile. Yo, vende au solo, balanga pendant qu'il te trouve de Simangaï. Ta solana, papa bon. Hein? How to know? Hein? Ah bon? Non, pour ma mère. Et on a dit, que je laisse tomber ma mère, parce que maman a vu ça, à cause de moi, vif, mon corps, à s'aliviner, à se remarier. Mais toi, comment on a? Oh, ça qui m'a qui m'a dit. Ça fait chiot. Kobandarela comme il n'a eu mobimba comme on a eu comme il doit verser. C'est retrouvé les deux. Mobala boye na monate. Mobala boye na monate. Aleluya. Baja mbali wa biso ko tezara. Ozara ya ça. Il faut que limo na nemo ko limo na la période moko on a isolation. Comme ça c'est que tout le monde. Eko tabasek na nini. Sikoyoza mari. Nous mobali non on a besoin. Amoni zobesu susu menye na ngai. Mama mosusu amona ka mbala mingi ozomona kana mokili oyo. Mosi mosusu abandi obetika avana. Kasi oyo ngai nayoki lero. Oyo ngai namoni lero. Hello. Tata bota ya. Nakoka kasatima nangate dobesu. Nakoiko kanga satima yango ye. Dobesu. Amani moto wana azasa kabozana yo komla ba. Bozana yo la musie tata ngaya wa nini? Bangana lala. Afisi ya moko. Sika yo moto la tisinga isantima. Nakosa yote. Ndengo mara kitata wana ezabe kwa tozaki mpa kuna tozaki tobotaka be maona moko sikanga ina ye penza kuluba wana za penza moto ya nakoza na yete yango amoni tango na yaka kisasa wana yaka penza nde kuna tokotana ka tobebana ka bota na ye linga yete ngai pe na yeli bangote na pisa rapara te mobali azaka beti kama na lala 4 secondes sur la nangai. Étant que papa moko responsable, oh, il faut que moi on a besoin de nazanango. Et j'ai compris que aux ana éducation ndenge kaka to solana top, on éducation bien té. Aux une fille bâtard au botami libanda ya ndaku. Ya libala. Leki obiso to robota, leki na yo. Je pense que en éducation est bien parce que vous avez la sémence et la top. Et ça mbala no liboso pe mbasuka. Comprendre mon occasion na pesi au vana no boy. Et ça la mbala liboso
pembala suka oyo vando epesa ba bêtise yo za na hauteur ya top ta yo bolinga mobali le roi top alinganga ta oyo boloba ta yo za na propriété à top ta. Toi tu sais pas prendre soin de l'homme le roi top. Donc toi tu penses que ngana ozala parce que na vanda awa na olinga obimana top na obimana yo mwana chamanteka na lipa lia osali ti o meli o lali. Ok, eza malona so mo jour au seton jour na mataton na obeta yo so na mona kokite na tondi obete to na beti mama bino alongwa telema eza mbasuka telema na ba telema alongwa telema na ba telema telema na ba na réfléchis. Sama mignon sur le roi liboma nyama. Et la mbarasuka. Oh non sera top. Hein? Alobi ala musa kaye nena binala musa musa makasi bongo. Ndo moni ngai abaki na ngalo bi kwa bota ngesa yo kende kisasa ya kisini. Kende kisasa sema lupango na yampo fwe kuzala mapango minne. Nana hebisi seba nasema na geki sasa na saipe bomo inangara biko mbeme zake. Asishoki na yeye yambanga yo. Yamama ni na yambanga yo. Amani lupango wana ngai ngene na ndo mona na bandi bomani bango na bino. Yazana pose tendenge to zana yo to komina yo bebo. Kamosu na kotea mimi na katikati. Nasali yona mukanda bino siga lupango wane komi lokwa na nkombo na yo. Tusa biloko ya koshiko na opeso siko biloko zono. Yango wana ko bilengela la epa nanga. Elengezaba. Nalukango musikate. Nazana ngompembene. Miso kakali koyo na ndenga sati. Ya. Anda sentiment makasi. Ndenga sentiment. Komisa ngai. Nakukata ndamba lupango wana na kosera ya oliwe na yo. Na jibu na yo na pesi yo. Quand tu vas sentir la quelque chose tu vas prendre une famille. Yango wana à travers yo tara le monde ba excellence lo ba chiri kabuya Rwanda de la vie ba chino ba porter livre du ba chiri kabuya mani bango amoni nano batota ko mona ba lelo asalo mo ba ministre diengi ba friends a bondo bango nyoso ko mona bango na miso ngai na za ba miso ka likolo na ndenga nalingaka mingi ngai nakoma kaloko anyoka nakaka makolo bulu boye tala banka ozinga boye profiter banka loko apoto abeti biwo bino déjà voilà j'ouvre la parenthèse je ferme la parenthèse au milieu de virage tanarela faut ça beto jonga allez dites dara molo to beto Oui, Kota. Oh, Mama. Lovita. Yango na yo na de. Yango yo na de ko ba vanda ko mwana. Yes, mama. Ola mutu yo mine. Yango ko para na mutu. Kimia mama. Ah, kimia. Você vai botar banda ko na lupa ba mineno. Nino bosusu ngo avant bosusu ata mozo lukate bosa ke oza mwata imoko ya bien. Otango ko bota maso so ka bota fukwa. Nisingaliana. Yango moka gezwa na oka. Nese ko permis to sabarezo. Akoyaki. Nese ko yesa ta physique aboyi. Abi yango mtena oto kesa ba physique tika to zaka. Como zo na mona okala kwa. Mama ko so na yake.
Parce que papa ya sali bonga pe maman na sali meti yo bengi ayiso yo yeti parce que là quand moi ça tu veux prendre le papa on l'a tagi bien terre wa te ka do mbola tra ya kili là za na mi na parce que na raison papa ne ka sana li bola ka meti so tiki boye mona ili za boye ko so pe azaki abo silika donc so boye ki ko tiki to pa na silika te wana yo kino na ko papa ga belinga papa sali ko piasa papa ya mo ko sa te ki o nande ko na yo ko za na ba mi za so bien mulunge mi ko resi ko mi de makaso la ta pa nesi na ibo o ko tamulande ki le laisser un fola te mo ko banda ya zo eba ngana zo comprendre na ki je le fina bi bezo pesa pasia mais papa zo comprendre na mote pas c'est ça ta bulanda mi kakati abimi katan ya abimi kama mo ipozo c'est que beaucoup de temps reste beaucoup de temps aye bisinga ko bimate ko tunana ndako na olamba ya katolia ba misa moi mabe obi ake sombelo quoi nada lelo ngata ino point te osa pela téléphone te na tamo na téléphone mais na tele bi na bi preston mama obi na sisi ana sa mama ba lui shi kaza ona kai ya ka usiku kubishwa tango kozala na muninga etutanye esali boye boye ba eloko eleki mbisani mama ba jeli mama nalandi na kwe yaza bongo na kembe lovita bazofula ya kofula bano yo likambo nini nzoto boye alabasi bangata mibali babala ko nzambe Del sol. Pona nini kokanyisela moninga no mabe. Pona nini konyokola motema motolingaka ye. Bebe nanga ya motema ye. Moninga nanga na bampiaka ye. Lipa sapa.